Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le vôtre, Valdi Tamboé. En tout cas, bienvenue dans le canal de nos préférés, film news. En tout cas, ça et c'est un euro 40 ans, on attend la bonne suggestion. Au beau sont vraiment après avoir mettre ma vidéo online. Remarques, préoccupations, soucis nabino. En tout cas, ça la rabiso qui toko ya rosaranté, ça la keto sa musalango. Ndenge longo bani merci na maso batika rabiso ta commencer par maman Lisette Lokangeli Foko, une femme pas comme les autres. Na pesio mbote maman Sikozwami, na yemoko les boss, les robinets monétaires. Kulutu na ngai Jimmy Belao. Jimmy Belao na pesio mbote les boss Sikozwami. Na maman na biso maman Lisette Loboko. Yende vraiment moto gâché à magasin Best of Africa Store quoi en États-Unis à Champagne. Kende kuna bolia bo consommer bio ba congolais nyonso na communauté africaine mobimba na tini no maman Lisette Loboko. L'exécutif Kevin Bonioli, l'ami intime de l'aristocratie, l'ennemi juré de la pauvreté, n'a pas su monter depuis quelque part. Et le bandit Kana Sabino qui naza bongo na ken piana makizembe na idor beaucoup là na Lisa avec bon on est remerciement au sol na zu appel et belé na va média lelo que bakangi ken piana makizembe na habité ce que ça miracle toni to kudena na plateau na ba détail na so bozonga ensemble na oser mon kulu na Macron ngimbi basa bon na sima caméra na ke ba fungola champ pour commencer notre communication directement dans saluer mutaza pemé le boko ya mobile na ngai Aidor beaucoup là bonjour. Bonjour Valdi Tamboé, bonjour Ken Piana, bonjour à la Kinda. Bonjour Naba internaute nyos ba talabiso Naba ne bandeli. Nzamba sala RRT azala rapé si reprité. Déjà, en commençant, je salue le prophète Emmanuel Dodi Bisoba franchi. Au Tabon, on a rendez-vous, c'est 17 décembre. Donc, à la mingité, on a Aquas Flèche, dans 14e mairie, limité poids lourd. Et si on a plutôt Kinema Rosa Bénédiction, prévenant à Moussa Lianzambe, au Tabongo en 2023 en beauté. Il faut cette occasion comme ça, et ça d'abord salutation spéciale à nouveau sponsor, Azada ou Asalara Belé Péton en Ponangai, Pichun Zolani Bakou de Jitripatna, Motema Nadej Boko la patronne. Donc, venant à Pichun Zolani Bakou de Jitripatna, Yamam da Simbi Sigo, amigo, beau-frère, patron millionnaire. Abizong Selanga Marambo, on veut récupérer Maramoutou à la ming, je pense que pour et puis pourquoi pas aussi à ma sœur Charlie Mito, étage Asuka, elle nous suit, Charlie Mito, étage Asuka, Kevin Bonioli, l'exécutif, sans pour autant que tous l'ennemi géré de la pauvreté, il nous suit, la jeunesse est assurée, donc nous sommes là, on va faire les efforts et à répondre. Charlie Mito, étage Asuka, sœur. Bonjour, monsieur Pito Palé. Ouais, bonjour Valdi Tamboé, bonjour na Aidor, bonjour la Kinda, en tout cas bonjour. Na batutu balanda fimbu na ebike chaîne et comme chaîne mon boy artiste musicien belé pour avoir succès il faut ba lo belo awa yango monitor une décision et ça ba artiste mso tche bango Croix-Rouge l'axe que to ko lo bela sur n'importe quel artiste était donc to ça ba artiste oyo vraiment ce qui to lo belo c'est que aux artistes ont un succès na pesimbo te pas prophète Emmanuel Dodi samedi za musikate bisonyo surtout na Aquas Flash place to bengi ba franchi nyo surtout bato nyo surtout oyo bozaba na nzambe en tout cas toza na décembre za na ba problème ebele to bengi bino vraiment na Aquas Flash na limité 14e mairie na poilo wana en tout cas boya ebele et ko sala biso toujours bien. Merci Valdi. Bonjour Lili Lakinda. Bonjour Valdi Tamboé, bonjour Aidor Bokwa, la journaliste à Pembe certifiée. Bonjour Yapito, bonjour Naba internaute Nabiso Nyoso Balandarabiso, Balingarabiso, à tous les affranchis de partout. Car à Moral Nabiso le 17 décembre, Wapito Rosana, Aqua Splash. En tout cas, la Bengi Bino Boya vraiment est belé, nous sommes un problème. Au besoin de solution, Boya Penza, prophète Emmanuel Dodi Akomimoni. Je sais que cette émission va faire également plaisir. La PDG Wilfried Bopuli Sanders Group, merci Valdi. En tout cas, merci la Kinda Naibike, Yemei, les plus honnêtes de tous les Congolais. Orgazi Manhattan, le bandit avec l'international Djogo, plutôt que Djogo, Michel Ngalina, international et à Colorado, Michel Ngalina, on a des Ozemukulu Ngalina, Michel Ngalina, on a Djogo, Babi Ozoya, bon,
c'est la sur Abilo Congo pour venir ba jogo rataraté to banda so lisolo malamo mais ken piana na to banda na lisolo vraiment ya matanga utokoleka vraiment masola bongo te to te robungisa bongo maman na biso maman Tchala mwana paix à son âme na habité oyambaki message en non ezalaki message ya sengote ezalaki message vraiment ya mawa ko bungisa icône omoni amo to sala ba polémique na biso mais to sepelaka ba icône na biso bazalaka parce que lelo ba valeur ya ba mère wana eza ba valeur moko na ba vie na so ba mopawa to sepela to mona ka bango ngai sala nga pasi lobier na landi mama Mbiliabel na karibu ba propos mama Mbiliabel azoloba en tout cas sala nga pasi parce que azalaki émotionné kotala moninga na yakei atikali yemoko et ça là qui est vraiment passé en tout cas divergence d'opinion là-bas mais jour to sala na mama Mbiliabel émission mercredi ba sola na mama Tchala mwana si mama Tchala mwana yebisaki alobi kopi moko ye il faut to embela Vincent Gomez nzembo ensemble mama Mbiliabel pe apesi Tchala mwana kopi moko il faut ba sala ensemble donc baza batu na TV bazalaki na mwa ba divergence mais mercredi à semaine yoyo ba solo là qui vraiment en tout cas ti mama na biso ake ba kena ba akofi na kanda maman Mbiliabel te très bien depuis ba solo là qui pena très bien ba ke ba pesa na pe ba quoi vraiment ça passe mutema ne pe maka na kimia parce que bato mso balinga ba sala mo ba polémique inutile pour si papa na so Claude Machala mais to moni sœur na biso Sarah Lula éclaircir alobi mama belaki akufi ndenge mutu nyoso akufaka bato batika ko interpréter makambo bazo interpréter mais zaki dans mon gars famille tout le monde mais famille mama Tchala mwana baza na maîtrise boeza ko paniquer population mama Tchala mwana aza nakolo bandeni mama Tchala mwana azali aza mama mo boyo aza aimé pas ba congolais nous aza leader d'opinion ce qui les autres père de leader d'opinion munene bongo il faut boye ba message nini boye la biso message appé papa na so Claude Machala ngaka garder bembango na chambre be fage amemango na moki batika za mobile na ye mwasi na kufi asali effort amemi korti place bakio tchango na moki c'est tout en tout cas merci la Kinda en tant que moi si maman surtout tika biso en tout cas Valdi Tamboué ça est vraiment parce que dès plutôt tu koloba maman Tchala mwana aza icône au même titre ndenge mona ba maman Mbiliabel ba maman so ba kufa ba pongo love donc koyoka vraiment liwana et ça là qui vraiment passe makasi moi les jours là nazala ki wana sur place to kende kozwa bilila ozengalina to mona ki ndenge batu penza bazala ki belé batu bayaki ba maman na biso ya RTNC Mami Lela, bato belé bazalaki on a ba maman top o bayamba ki sanga en tout cas et ça li passe. Car ndenge o tu koloba famille peut-être bazo interpeller ngo bazo interpréter mal les a peut-être sous les chocs. Ya kotala ko bungisa maman munene bongo o azalaki peut-être na ba responsabilité pe vis-à-vis ya famille na ye pour alba botite maman botite ça c'est sûr mais azalaki na bana o abandai ko bokola o abandai ko zwa en charge. Donc et ça là qui vraiment passe makasi ndenge kaka grande sœur na biso artiste munene Sarah Lula pesi pembote ndenge moko tu ko expliquer en tout cas to comprendre émotion ya famille to tenir penza regarder na ba propos eko bima na se ya pasi na se ya kanda papa tu ko bungisa mwasi na ye aza papa donc aza babenga ba veuf oui aza éprouvé to compatir na famille nga on souhaiter ka mes sincères condoléances à toute la famille artistique famille biologique nzambe penza za na bino on est de cœur et on va assister jusqu'à la fin merci Lily Aïdor Bokwala mon frère il y a Pembe liwa ya mama na biso sango na yango na ebité comme le kondeni na matoyi d'abord nga zwagi news ana un peu na retard nazaki olala étant à la muki na moi na ba statia batoyi j'avais confirmé ça ton argument na page ya Fali ndena ko confirmer papa j'ai fait répéter parce que l'autre ebi ba rumeur ya moi trop si mutakufi ba page était na ndima subilo raté mais toi moi ba grand artiste maman c'est pas boma c'est déjà trop toi moi ba grand artiste na page officielle na bango na bi ba bon ba rezo risque retire fausse information c'est que ça vrai et du coup na gi ko ça l'effort il y a qui sur le terrain on a le barrage au monde à Congo. C'est le seul pays au monde où on normal et à la raté le coup normal et pays à la raté. Et pour nous sommes à balayer, sommes à bonga simiki si bogar PD. Donc c'est ça le concept congolais.
et maman na biso asali vie na ye nga ba nzambe za mettre circonstance na temps et Dieu savait que il y a un jour mort boya okufa et na ba na bandeli nzambe salara RRT azala pe surprise nzambe ala surprise na liwa ba ah na ebagité ah ezaki erreur non nzambe ba na calculer matin na ye. Notre maman nous a beaucoup servi à Kolisi biso à Bexé biso na banzembo na ye aujourd'hui biso ba o ba imposa biso royeba ya royeba na chiluba nanko atono nga chiluba te mama wane mama to be la ki c'était bangola muche mudula en fait elle a imposé style morboy o lelo comme maman que maman tala mona azo référé ba référence ba chaque jour na ba bar beta kana ba fête na ba fête au raté. Alors on a obligat que merci pour tout ce qu'elle a fait la nation congolaise, la culture congolaise, AP Manakimia. Le reste tout le monde est normal. Pour les lots, tous les baguettes, bah ministère beaucoup famille, artiste beaucoup famille, tout le monde parce que bon bah connu. Et laisse-moi vous dire que c'est chaque jour de la vie qui va devoir faire. Chaque jour, net le lot la minute, va devoir faire n'anjili, na ma tête na lemba na ngaba il y a des morts. Le roi bazane public té nettoyer barayangote. Donc tout le monde a liwa vraiment normal. Le rôle nzambe mo rappé ça rappelle nzamba zwaga. On a biga rappé Manakimia car l'artiste n'émerge jamais car ses œuvres resteront immortelles. Kimia manakati ya famille on a aussi ngezara azo obsèque numéro d'une na ronae. Elle a beaucoup servi la nation, a sali trop pour la musique à Congo. Alors, ils ont mérité à un peu honorer à Nasuka Liwana. Donc, après Manakimia, nous avons vu que les artistes ont souhaité présenter une sincère condoléances. Et nous, étant que des Congolais aussi, comme tout ça éprouvé, et tout ça, tout le monde peut se présenter des condoléances entre nous. Mais sinon, c'était vraiment une mère, Wazaki, je peux dire malam par rapport à tout ce qu'il a fait dans la musique à Congo. Donc, c'est ça. Merci. Ken Penamagizembe, Mama Tiki Bisso, mais tout le monde a dit sur la vidéo, il y a prophète de la nation. Papa n'a pas de l'île, c'est un PC Mbote. Oh, bah, t'es bien, on va commenter, on soit au PCP raison. Oh, ouais, puis déjà, il y a un mec qui a sa prophétie. Pour na Makamoto, côté, on n'a pas maman, il y a liwa maman. N'a habité. Côté, il y a bien on est. Au PC raison. Bon, côté, on a vraiment. Tout raisonné, moi, Mouké. Ils ont là moment où maman n'a biso, tchalamon na lobby. L'ombo makia de l'autre singandoto. Il faut na kota studio na yemba po passer leki na Congo. Na moment wana pasteur Denis Lesi azala ko soutenir pouvoir en place ya lelo. Eba ke mama tchala mwana za muto azo soutenir Papa Naso Kabila. Ya lobaki na sens ka ya kochola ke soki mama tchala mwana zo ba mowo ya lotisi ndoto c'est que ça esprit de mort. Mais ça prophétie te que mama tchala mwana a lancé message mon côté mbala mort Denis Lesi aye abimiseli prophétie que esprit de mort ezolanda yo. Et zande alobaki makambo wana par rapport ya ndoto. Wana eza prophétie te. Pona nga bato ba loba pasteur Denis sabimisaki prophétie ne kokisami. Non. Ezalaki nde guerre oyo mamwa kotaki nango Denis Lesi ayaki kaka po asale droit de réponse kaka na ba émission. To confondaka prophétie te. Prophétie eza olali olamuki olobeli ya msusu ve na somo pa mbala moko sans problème. Mais yo lobi eloko na sia polémique. Ya muta lancer message boy, yo po yo lancer le message boy. Wana vraiment eza prophétie. Mais tout mon vidéo mon peu bimi susu, na moni on pas kutu na ngama sola Jonas na PC Mbote. A ça on analyse les na tongo. Zaka ya prophète de la nation Denis Lesi. A ça là le 10 février 2022. Zela. Oui oui. Batu. Ah OK, to kende wana. Et ça oya prophétie te za muso na loba. OK. Zela. Maman une grande dame. Yamboko une femme influente au Saranate. Moi c'est mutu moya munene atiki biso. Vidéo ezali les. Mais maman zaki moi c'est mutu munene te Yamboko te. Maman zalaki moi c'est mutu munene Yamboko te. Papa Naso Claude Machala zana ye politicien mais politicien ara munene te. Azaki moi c'est Akengote, azaki moi c'est il y a président assemblée te, azaki moi c'est ministre moko na mboko te. Pona nini na liwa mutu batu bazoluka badiembeli sango na makambo ebele. Papa Naso Claude asoki para na poste ni na mboko. Obolo ba mutu munene soki andeni. Totika mama kufi ape Manakimia. Ye moko mama lobi Lwambo alotisinga ndoto. Après Denis Lesi alobi soki osola na ba wei alobi ngo par rapport ya langage o yemoko mama tchala mwana lobaki ezate ke Denis Lesi amonaki liwa ya mama tchala mwana na vision
qui a zomona mama Tchalamon a zolanda Luambo soki mama Tchalamon a négligé koya prière likambo koyela et ça pour na bongo te to confondre ba makambo musote aido pardon ba ksemo lo mwa mukili kolwana des vidéos il y a prophétie vers baïge kolota koso entrer en contact na muto atika biso et benda ma bébé aura esprit de mort mamba bon vidéo musu na monye bimi abana de koloba bien avabi grande dame moya mboka atika biso déjà je pense que n'a partagé même ma vie n'a ken pénalité mais n'a contredit pays à l'obité parce qu'il y a personne philosophie mususu ngana obana anga na ngezaka ke denile si moni mudne sa roza la pena ba na ba ningi na ye mais roza ma côté mo pe roza peut être fort osamba liboso nga za na moi des vidéos moi ba professeur Denis Lesine va aventure na mo ndé pe bêta osomona alors pour na mama Tchalamon vidéo ko to choqué nga moi aussi dans ce hôtel on sauté nga tali so moko boy até na cher alors mama Tchalamon c'est que Mouliwa en fait c'est nga pour moi je pense que déjà, il dépend le courage, il y a causé au esprit de Moza Katina, ok, mboué. Et ça aussi, d'autres parts Saint-Esprit au lobby. Pour des parties d'une manière, tantôt d'une autre. Pour le donner ici, à Zamoutou, on a le bara, Véwana, la bien ma vie, pourquoi? Et ça, parce que position à Pessa Lelo. Notre mot boss, peut-être qu'il y a Zapé Msolanza, mais peu importe. Pour moi, déjà, pour nous, vraiment, je pense qu'il a tapé fort. Pour avoir courage dans le esprit des morts pendant que Mama Tchalamon a la vie vivante. Lui, il avait dit sa haute voix. Donc, mais, pour Manzam, il a redouté pour permettre le beloko. Il a mutabeta li solo ya liwa ser nanga mo petit mo muke ser nanga na vivante personnam ya bébé mona papa ko utinanga mona mo muke na bale ko na kata lupango ba ndebo saka na mabwe we so bo ser na so bala na ser bina ya bisona yo no mona to go kufa mais ça comprendre peut-être ça langage mon nzela na ye oh souper une ignorance est peut-être message n'est ça va servir na biso alors moi j'ai utilisé des ça vous savez canal il y a message il y a Mama Tchalamon après ça nzambe te avec na ignorer vraiment en côté si nzambe ça la canal gars qui ça y est bongo et comme ça nzambe moi je ne doute pas parce que j'ai a utilisé mutali boma tout le monde appelle mutali boma la nzela oh la nini pour que vous salez pas accident a utilisé moi a utilisé canal belé pour appeler son message parce que Dieu a sa façon d'opérer en fait et si de laisser mon qui on a reçu soit les cabonés moi prophétie on a au que à mon qui salama à mega ko approfondir sous trop bon Zambie mega pour s'aligner parce que demain il peut donner des bonnes révélations à Congo et je crois à ça. Oui, il y a plutôt Zambegam d'ailleurs batuna ndamana batuna o a chaba don à placer mon bébé ben à c'est bon peu importe leur façon côté ana to boité na lobi boy pasteur Denis Lesi après ça va prophétie maintenant na loba ngana yo to ebi ango très bien Mama Tchalamon na zoloba na loti Luambo na ndoto déjà ça là que si le gars ndenge jiba lobaki tozo redémarrer musique afa ba beta stade mais ba redémarrer ki na bango musique est-ce que yo za sûr que Mama Tchalamon na lota apelom parce que kolota Luambo boya lota ne Luambo te ba ikara nzembo moko na obimisa mais il faut na créer un message moko boy po epesa ampleur ya nzembo na obimisa déjà l'autre qui Luambo te si comment dernier ça mon a prophétie que ndenga l'autre qui mutu ya kufa c'est ka kufa kala mingi te déjà na angle wana déjà ça faux prophétie parce que Mama Tchalamon na l'autre na Luambo te ça si loga kaka alansaki po ela musabatu que azobimisa nzembo moko boy po na souffrance ya peuple congolais c'est tout pongana yo to a conscient que mamu national la l'autre na Luambo te aloba ngoka ya maloba siko yo za prophétie na makambo mutalobi ya lokuta nde yo lobi za prophétie zo limutu albaga ngalobi olobi te kana sa lecture mais sa lecture te nzembo elinge bima alobi na kota studio mbangu na loti Luambo inspiré ngana yemba boy mais zalaki déjà studio ici là déjà ce que Denis Lesi azwi kaka maloba Tchalamon abaloli ke ndenge komi olota batu bakufa c'est que esprit de mort tandis que Mama Tchalamon alota mutakufa te Église universelle
universel, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis. Oye Kumba Makana, prophète messager, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto Oyo, Azo Kamula Satana Matoi, Pe Satana Zaliko Pakata Net Karana film. Yenani Emmanuel Dodi, Ndimelanga Ike, Oyo Azali Monsali Nanzambe, Oyo Nzamba Zaliko utilisé puissamment. Na cadre ya ko célébrer fête ya grand salut, fête du temps, Oyo Ezali Mokolo, Oyo Tozali ko célébrer. Mokolo Nzambe akutana kana Mosali na ye. Prophète messager, Emmanuel Dodi, pote abanda ko servir yepe ko kangola bana Nzambe nyonso. Talatina bazali ko bengi sabino mokolo ya samedi 17 décembre 2022 à partir ya 15h ngingo ti 18h30 yo mutozali na mikakatano ozali na ba blocage ya ba faire maladie incurable ozali komona solution te ngana yebisio yaka komona Nzambe ya prophète messager Emmanuel Dodi akokangola yo na niveau ya 2 fois te tunangai ekozala esika nini awa na aqua splash oyo ezwami na croisement ya poilu na 14e rue limité industriel awa Nzamba komimonisa puissamment na niveau ya 2 fois te dit amen. Soki alobaki mama tiala mwana ndenge ozokanisa ndeko no oyo uti okufa mingi ebendaka mpe esprit de mort là ça va po toyebi moto mama tiala mwana akufi na susi ne makasi eza frère na ye oyo batikalaki bango mibale ndenge babote ya bango batikala bango mibale na mokili erapede ndeko na ye nde mama tiala mwana babi akomaki mal à l'aise après 2 mois ton frère nayebi te ifeza la frère na ye frère oui oui. En tout cas, merci. Quand il y a un match à la main, il y a un souci à frère, il y a un les a prophéties à ta pasteur de Nile, c'est un grand pasteur, il y a un peu mais prophétie à côté de la main, il y a un convaincre. La Kinda, c'est le moment tous les cas. David avec Yapito. Je suis vraiment David, je partage les mêmes avis. Moi, il y a une spéculation et puis coïncidence. Coïncider dans mon pékin maramba loba qui n'est qu'à habiter au loba aloba qui à travers ma loba oh maman loba so il peut mère loba qui n'est en côté à une loba n'est en côté pendant la neige émission de mon aloba benga eti na téléphone pour ebisaye lokuta prophète alingara diembela na bon eza na on peut m'abêter eza na on m'abêter mais eza la spéculation alingara profiter na simailo ko ande ça mais to tika maman biso pe mana kimia ici déjà kufi même si to bandi ko loba ko sala ba analyse et on sait que ça maman na bisoté wana ezara ko tia même sous famille pe sous na passe pour ko banda ko loba maramba bongo ba famille sous ba ko tomora ba ko porter pe plainte ba famille musu ba ko silika ba na passe yo bandi sou ko bimisa maramba ba prophétie akolo za musala nzambe tango mona liwa falo arrêter ngoti falo arrêter ngo wa eza ba mbreme eza ba spéculation ngana moni penza en vrai bon muto mukila arrêter liwa ndeni ya baga za prophète ya nation za na capacité ya ko arrêter liwa tanga mona kango ata pona ye moko ya bitanga benga ki mama tiala mwana lobaki ne sura sambela repa kutino soki panani wana lobaki mais ye take mosali na nzambe fala sambela na ndako nzambe lingaka yokela ye mère akufi abelaki bandaka ndi apito tsiko lobanga na zalaki wana image wana wiska ko illustre ngo tina zo tuna bandeko na ye alobaki ke banda ndeko na mobala na kufa mama komaka souci en plus azaki na problème ya tension na ya secret. Donc eza liwa yaka na banzela nyonso nde aido retiko loba bato bakufaka chaque jour c'est juste que bato bakufaka biso toyebi bango te vu que maman za ikona za mutu moko ayebani ne yango liwa na ye ezo paraître biso un peu genre étrange mais ça déjà liwa ekomaki prophète alobaki on kana plutôt na lobaki na cadre ya maman ndenge ye moko alobaki donc eza de eloko mo esala mi oleto ke elongo ba long en large prophète alukelo Valdi bozobo sana kena mokilo to koma pe na l'an 2300 l'an 2300 na biso na bandako nyonso to mona awe ezala te ezala mso bandako mso ebukana parce que wana ekoma mokili ya sika batu ya sika génération na biso bakobosa na biso 2300 ekokoma oui. 2300 ekokoma parce qu'on a 2300 et on a bandako ebele total awa tokolongwa awa na Montfleury ti gare centrale. On a 2022 donc 288 ans. Siko yebisanga sikoyo. Donc deux siècles na 88 ans. Yebisanga sikoyo. Oyeba ke bandako ebele o batonga na 1900. Bandako wana ti lelo to mona bandako wana penate. Nga pena na kenda. 88 ans. Nga pena na kenda.
nga pena na kenda na nini na Turquie na mona pena bandako mondako ebuka na dans les vides et comme poussière batonga ngo tikala neti mise batu ba kotala kaka balekaka batu shango te bandako bato bakoma na Bible bandako wana ezali e comme okuya yango moko donc elakisi ke na balande 1300 na bandako na biso na ba voiture na ba bateau na ba avion o ezotambola lelo ekozala nango na mokilité donc na oloba boye mutu pa kopesa biso prophétie biso nyonso aboku fana no kala mingi te ils ont fait prophétie parce que balande 1300 balande 1150 emsuto okoma na biso te donc elakisi ke liwa na biso eza nango kala mingi te yawa de ce mutu abisi apesi prophétie ke okufa kala mingi te nga pona ngeza faux prophétie parce que biso nyonso tout otambola na liwa chaque jour nde mutambo yango ekango eyebani te. Merci Ken Piana, merci Aïdor. Conclure le dossier tous les canaux deuxième préoccupation. Ya nga pona conclure ezaka ke mère atiki biso le mopita lobi eza ke liwe eza nzela batonyo Valdi Tambwe. Si oza na mitu za dikoluka koyeba tokunde tolele ndenge nini ponde akebonga ozonga te mutaguta na liwa te mutaguta liwa ezalaka Jésus après 3 jours c'est quoi à tout être humain atika la so meki liwa ok so ok tina suka. Alors le reste parce que ndaza bongo otuto sola aye concerné souté il y a suna posa na ngote suna souvenir mo te bi souvali te bi abi musique te abi wera te bi jibete abi mutana souvenir mo souté amusko face à réalité à vine ototika liande tuluka comment yako honorer akena kimia et puis ngalo ba chaque fois liwa yaka et enseigner biso leçon ya rolobake to solango de mona kenya tobi to zalona ba problème ngana yo mais ba un jour to kufa na biso après la mort il y aura le jugement la vie éternelle tout ça donc tuluka rozara bien liwa mutubo zaku bebeta musique par exemple match la mona et le ça linga pasi na mission tout ça tout à l'heure maman bila bela ba bazara ba ranking so ba salara boye mais telle émission à Caribou tellement obima que mère obima que viser l'Europamba tellement que moninga bazagine musique na ba concurrence les lois qui yatikali lobi paye ozalate alors interpeller cap nous alara vivant que lobi torokende torotika mukili ape mana kimia aux importants to leleka na honneur et puis ba ministère qui tire art na biso na sengara ba maman na biso o tout basa na musique na bango ministère qui tire art na bango ba leli vraiment yango te ce qui dérange yango wana surtout ni maman wana est-ce que so 15 parlant na bonga musique ya ba droit d'auteur na alobana ote peut-être zo ki mbongo na banzela moko boy ozomona o sala nga passe yango wana nos artistes ba kufa ba riche te na ba œuvre na bango moko ba kufela ngo ba tambongo te ce qui dérange mais sinon le rôle la kufi to lele na kimia que son âme repose en paix à que rejoindre ba kenda liboso na e o to tikali pe na sima wa tikali biso mikumba bo travailler bien ba rebo chulo ba nita mwara bo banini bo beta pe bien pour lobi pe tombo kende bo tika ba œuvre na bino mutaka la karaté ki ko tika biso nini o ilora ligipe libanda boy boutique ba œuvre pour ta libanda na singa donc on va exposer trop encore karaté boutique ba œuvre on se prend boutique ba œuvre en fait j'allais dire que ba travailler peut dire que ba problème te ba travailler peut dire que ba œuvre na bango éthique là que ba bêtise na bango en fait mais sinon perd son âme ouais merci Aïdor beaucoup là to continuer avec Ken Piana Makizembe ou puis les lots vraiment rumeur mondial circuler dans ba réseau que Ken Piana aux arrêts bon on a habité Mourazawana mais qu'on expliquer biso c'est quoi au juste tout le monde peut manique de John Asali mo bangé des missions qu'on a au wapi et ça ligue téléphone à biso net yanga dans mode avion pour dérangement ça vraiment il y a plutôt bakanga ki ou pas nga bakanga te avant bakanga un responsable de convocation non na cette convocation te il rappelle mon côté si qu'on a confirmé ndeni ke bakanga avant quand un responsable il faut convocation. Mais il faut convocation parce que non, tous en état de droit parce que ba marambo to mona kala on a fait ça. Il y a ba enlèvement, ba enlevant à deux fois na mouvement ya faire ba bureau de ba bimelanga deux fois na se retrouver na ba kalamu parti à Gombe deux fois. Er na mona ba tuni ba loba ko biso to kanisaka te tala ba ken na deux fois ya enlèvement. Te moko nga mon assistant na pont na po ebi ke ba bimelanga na nini ba ekuna document kombo nanga ezate eloko te olie ba koma mona escanati mutu akize mutu basali erreur ba komi kombo ya nde ya Ken obika Ken ya pamba o eza bongo na so ya sobriquer so ya prénom siko côté fa ba kanga mutu ya kanga ba komi kombo ya ndeko na so guitariste ngana tangango batiki mutu ifo ba kanga ba yo kanga ngana manda ya mutu ifo ba kanga continuer na yo Ken Piana voilà
nga pena na moni eloko moko te oyo na minute oyo moto asalelanga convocation bi asalelanga plainte na dossier moko oyo soit na fingi moto eza te omoni na minute oyo ndenge na oloba bato baolanda biso baza ebele artiste oyo akende porter nga plainte na minute oyo eza artiste azoluka base aoluka peut-être soki na sambi na ken kombo nange komata parce que kotala bien eza bato mosusu bakufa na bango musicalement baoluka sikoyo basekwisa kombo mais bosekwisa kombo na bino na kombo na nga te kombo na bino pene kosekwa na kombo na nga te na ola pango au nom de Jésus kombo na bino ndenge kufa am ya ba kombo na bino et se reposer en paix place Kenda place Pema et se reposer en paix vraiment nana musicien moko te pe a intimider ngai na mboko. Mais selon va dire il y a Manique de John c'est comme si quelqu'un a un problème na Savané de Picho. Yo ebite que analyse est côté na monde ya analyse oye osala la baninga no analyse yo peut ko sala analyse non viens na biso de Picho afanda na combien des années le ka ba analyse ote mona mutu moko asala émission ya ko sala analyse selon manière ya ba artiste et musicien ndenge ba koma ba orgueilleux ndenge ba miso ba ruta na ba via passi air bazui ba changer na ba démarche mais yo peut ko sala analyse ndenge binaka na Olympia Kofi Nengo simbaka bord et ali sumute ba image ezali to selo analyse ndenge ba artiste musicien na début bazalaka ba gigolo artiste musicien nyo surtout abandaka na via ki gigolo yo bi combien de basi basunga ba artiste musicien ya mboka na biso bi ba musicien pe combien o ba peya mapangu na mbongo na sima ya ba momi eza makambo ya fonde te eza makambo oyo epasaka na miziki na biso ya Congo. Ozo comprendre yebisanga siko ngir nini oyo yo monike na lobaki ya mabe yo banda otangelanga parce que tosaki émission biso. Non na lobi boy kasi place o monaki ngir yo rappelenga comme ça ngana na éclaircir. Mais tant que maman bon lobby tout à l'heure est numéré wana neti. Papa na fanda yokate mais qui gigolo na musique c'est normal. C'est normal. Oh, artiste musicien na moment ya passe air babimaka. Ça artiste beleti lelo ba vivre na gigolo. Ba dia sima ya basi makambujo so sima basi. Mais tant on rappelait tant sous danse au kuluta binara super au simba. So ki peni. Mais ngane mutu na bini side. Il y a une analyse, il y a une analyse. Alors que tu as un master mususu, oh ba kola na ba vie a passi, les lo ba jui ba changer ba démarche. Mais il faut to c'est l'analyse ya danse ya beta abinaki na Olympia za lisumu moko te. Mais tant na hôtel boy. Ata tant musu ba siranta en salon za tant musu. Bon moi na lelo kasi ba série pe kasi yepa la musi baninga ya bazaki na ba famille a passi. Kola musa bango ke er bozana ba famille passe bozaki na ba démarche mususu er bozui bokoma na ba démarche mususu ezaka le passette yepa la musa le passette biso pe tozongi sini le passette nana evene na yebite evene na yebi ezaka danse abina na Olympia parce que devant ba sœur na biso ebele bongo ba sœur ba ye patala concert ba sœur ba ki otala nini pa ba pantalon ba tout so attention parce que concert wana sœur na Angel Musoila zalaka na kati sœur na biso lela makasi. Que non a que total la concert mais spectacle vient dans son paro mais pas ni vidéo zalinga lobeli sur vidéo yemnga tinda ki asala analyse te mon frère asala na concert et général fort abimandu le po amoni muto simba babo mais on a loko dans le mais non eza ngir te si on a vu ça bima desi makasi desi ya jeune na méga star la pression bot nzoko bima desi biso pour bien petit mo faire rambos ko ala ndule oh ye ndule nini ave ya zanga ala ndule ko siko yo oye na analyse na analyse ezalaka soko yo sali analyse retour ya analyse pe ezalaka ozoka ba le retour ya analyse pe ezalaka dans ce qu'on y a une analyse si porté par retour nyoso parce que yo moko muto yoki ko mikotsa na nzungu ya analyse ozo kompa da ba émission na yeso ke blessa ki ba masane ba collègue ne ba artiste musicien
a supporter pe ba analyse na biso pe ba Ken Piana. Mais Ken Piana na kati yote. Parmi ba benga on a juste na likolo ya moto biso na dozo mi tukate kulutu Jimmy Bela. Na yoki bato atangela ko Ken suni na di badiata. Vena ngati ma mère na. Vena ngati badata na pese mbote na minute okuto ba na avion ba États-Unis, ba ke ba matière avion na famille. Mais comment na ekoti na liso to ba benga ngai. Mais est-ce que ngana yo ti to fanda boyo so kinga to ana vie di badata problème. Na vie di badata to ba pire. Ba programme tout on a lobela fali ye mtatinde la nga ba programme nyoso. Babi mani kombo na ene. Mais mani ke makambune talinga te Valdi. Mani ke makambune talinga te na ebite mani ke a perdaka air mo contrôle na micro ya Mike Lokamba trop. Biloko wana to pesa mani ke conseil ezonga te mais soki bande zonga boye mawa trop. Boye zozala neti nga aza na problème na vie na nga di badet attendez c'est nga na vie di ba tikala makamba ba le passer nga na mère nana to benga na air tout to koma très bien air moko bengisa nga na restaurant na ke na lie makambo nyonso. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oh yeye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'africain, to européen, kasi pona ba congolais fanda na onyepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingosa la emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambeli yo mbala moko pe oziango za mobimba restaurant chez Djonga ezofongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachan pona bato oyo bonibosala commande to réservation okoki ko benga na numéro ya téléphone oyo. Oui frère, Babi Djonga futur hein? Nous te reçons la 50 boîtes na Katakin c'est Djonga. Restaurant chez Djonga yangonde fandisi Bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani Manik soki akela sala émission na e concerné nga na nini soki manike bakutanaki na savane soki makambo basololaki nga na yebi yango te est-ce que lelo moto ayo abangisanga kaka na parquet lelo moto nyonso to akomi force na kaka na parquet Erbo yaka kosala ba analyse concernant ba ninga bopeza ba mote. Erbo benga ba ninga ba koma ba orgueil. Mende kona biso pe aza parmi ba artiste bazara ba artiste fier, ba artiste ya orgueil. Alata na biloko a cher trop. Biloko a cher yango pesa ka mutu ba qualification ya ba orgueil. Ba montre lelo ba fali ba alata bilamba cher ba kroko kutu yekuta banda ba kroko ba blouson danger. So soki ba fali pe lelo ba komo toucher ba mbongo. Bala taka ndenge bango banda wala ta bazana bala da ya faline komi ya orgueil ya série na yeza ki orgueil ke mais non do fali la do tande bango bandona tanaka kasi bango série wana fali akuta bango na nduleti akuta bango bana avance ya mbongo ti siko lelo oyo bango bako kosomba lelo te fali azoko kosomba bango po fali lelo na la lart bango série wana bazala ko kosomba biloko fali akokate po bango série wana bazaki na la fali za na la tête siko ezaka analyse yo sali analyse do de réponse ba analyse pe équiparate za coup perdu okosala analyse na Afrique elengi ozwi pe analyse na film okoza pe analyse na Afrique info da analyse équiparate eza couche coup permis partout. On s'en va pas parce que les dérangeants quand même n'a vu que téléphone. Quoi dérange plutôt. Zela. C'est que yo mo pe kuno zo appelle belé. Mais non zo appelle mais eko déranger ngate ngana ye na yibi eloko de pitchote. Na fingi de pitchote. Na côté vie privée na été. Vie privée na nga na côté ngote. Yo kan sinde bazana ba vient na biso ba ka mutema pasite. Ke ba ebela ki bango na identité moko boy ke bango de balata ka danger, bango de bakolo ba blouson, bango de bakolo ba kroko.
lelo bako kosomba ngo te okanisi bako amutema pasi te lelo ezaka jalousie parce que fallait azolata sikoyo bilamba ya cher ya niveau oyo kutu bango bakoma na ya osomba te ozo comprendre donc lelo na Congo na biso ekomi point faible ya bangisa bato ekomi kaka justice namoni voice moko ezotambola voice yango namoni na bareseau sociaux mai kilokamba za sociaux na mama moko boye keno ye madame na ye aza ndeko soki ya ministre soki ya nini mais ministre oyo osala nini na makambo oyo etali badossier na biso ya musique parce que ministre soki akokota makambo oyo ifalaki premièrement apekisa na ndeko na ye ke kokota na monde ya analyse te kuna eza ofingi awa mpe baye korépondre yo makambo eza makambo ya ministre te ozo comprendre donc eza te ke soki mwasi na yo aza na ndeko ya ministre nde bokoya kointimide bato parce que nayoki na voice wana nga moto akointimide nga aza te parce que nayibi eloko ya motu te na escroquer ndeko na nga te na problème na ye te ayebi bien ndenge tozalaka na ye kala ere azalaka na mbongo azobengisa nga na bapale na ye na pigeon kuna parler avec piscine tokende baopala place azo répéter lupangu na ye propre atiango siège à répétition ayebi ke nga nazalaka parmi bato bazala soutenir musique na ye mais akota ya studio bimisi album ezobeta te biso tozofingama ke tozoyeba manager bien te sikoyo nasala nini mbisi alandaka place ma ezotiola te soki oza na bakanda ndenge natika nanga kosoutenir yo soki ozoluka osala revanche obatema na makambo mosusu wana bokomi kokosana parce que na soutenir musique ata 10 fois opesanga mpe eza te parce que natoka ayebi très bien que eza ken mishimima ere na osala na sembe aza parmi baartiste oyo nazala soutenir nde na soutenaka fali lelo donc vie na yo naloba kaka mais aza vie na nga ti aza vie na nga mais akoti na monde ya analyse biso nyonso awa ere ambazi alobaki fali aleki bamusicien nyonso depuis vie wendo ti lelo totelemelaki ambazi te obosani ke bapepe kale bazala na mboko donc na mboko oyo soki biso tosali critique epa fali epasaka nango normal na conférence de presse na tuna fali question ya makambo osi mambongo ebele mais eloko moko ya danger tomona eza te mpo na bato batrouve yango normal mais soki osali critique yana epa bato mosusu ekomi yo osala bainjure dansi na yo moko obini kuna na olympia nga nazalaki na nga te nga mutu mpe nabengaka o te ke voici pour vous allez danser nga te yo obini na yo oke nango kpakakpa sikoyo ngai nde nakende osibi kasho nango mpo yo obinaki kpakpakpakpakpa boni boyeko boni boyeko mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati ya bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe mpo okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikali tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est ezali eza te merci boni boyeko mais wana eza komonela ngai parce que mutu yo moko na basentiment na yo moko omoni mpe public eza ebele mais yo ozwi kwakakakaka merci merci Apito sala mwa keba po
Comment bander là? Valdi Tamboué. Ils ont répété la vidéo Ezali. Ils ont insulté. La vidéo Ezali. Tu n'as bien déjà le bien, déjà bandé, on s'est répété, c'est ça, l'expression fait un employé. Le plus honnête de tous les Congolais, Orgazi Manhattan, Aïdor Bokwala. Silence, on a payé le bébé. Et puis tu as s'exprimer, il pose parmi bateaux, compter parmi bateaux, bateaux bien dans le téléphone, bateau nayo, qui une penaza aux arrêts, n'a habité. Déjà, on a vu qu'il y a des Kenaza aux arrêtés, on a vu Gaza, mais à terrain on a maîtrisé très bien. On a d'abord au Zourango. On a eu Zara qui est battu. Il y en a il ne faut pas se passer d'un hypocrite. C'est un parce que hypocrite, j'aime pas ces termes en fait. Il ne faut pas se passer d'un hypocrite. Il y en a un bon aussi. On a le bapon, c'est ça bâtonner. Moi je donne mon point de vue. Non, mais ça terrain, oh, il y en a maîtrisé bien. Je ne peux pas parler pour te faire le plaisir. Je ne peux pas. Non, on va pas ça. Il y en a quand tu connais les mots hypocrite, c'est quoi d'abord? C'est ça que je dis. C'est une question que tu m'as posée. Il y en a déjà terrain, on a maîtrisé parce que balanga bakangi keni piana tambi nombe dizete pour la cause ngana keni piana awa tabi ki bakangi keni piana te c'est faut parce que commence ça donc c'est fait hypocrite donc on a tu sais pas je veux que je parle de quoi en fait terrain on a zala quitté mais terrain on a maîtrisé pour na zala quitté parce que aïdo bakangi keni piana il savait pas ne okuta keni piana awa za keni bakangi keni piana ngabi keni piana bakangi te azali awa. Alors, dans le big terrain, on a dit pourquoi Nali Kokota, Koko, ça un mot n'a pas propos, peut-être, oh, c'est par rapport à ça en fait. Pendant la maîtrise de terrain. Donc, Kenny Piana, Babenginga, Kenny Piana, Assalini, Kenny Piana pas Savané de Picho. Alors, ce que moi je sache, Ken n'a pas un problème avec Savané de Picho. Pendant que Kenny Piana, ça fait c'est le samedi. Et donc, il y a évité que. On a un problème, ça venait de Picho. On a eu bien. Pendant que il y a une émission, c'était le samedi, jour matin, maman Tchalamona. On a fait une émission simple, puis aujourd'hui, c'est Mike qui m'a informé d'abord, avant, je sais pas, et quand je suis venu ici, on appelle ensemble en fait. On a eu donc par là, je suis là en fait. Mais pour dire que pour analyse, il y a des propos, il y en a qui les terrains où il y a maîtrisé. Mais est-ce qu'on a une émission j'avais suivi une émission à laquelle Ken Piana a expliqué sur dans il y a Savané de Picho. Où Nazara Yangwana. Il y a un terrain où on a maîtrisé. Pour ce que dans Sabina, je ne sais pas. Après la soupe, donc c'est qu'il y a quelque chose qui est dedans. Rien à voir avec la réaction à cette émission. Azaki vient à soutenir, donc il y a des choses aux Azaki peut-être une clause et qu'il y a des choses privées. Pour qu'il y ait voir aussi qu'il y a soutenir peut-être à mon avis ça là donc c'est ça. Et je ne vais pas vraiment répondre tout ce qu'il y a pour un terrain où on a maîtrisé. Donc là je les répète encore. Il y a un terrain où on a maîtrise. Merci. La Kinda. Les faits toujours. Nini. Car question on a retourné. Tu n'as pas qui si les faits. Moi crie là. 3 fois la Kinda les faits. N'habitez. Il y a besoin d'appel, je pense. Si vient en haute part le tidou la personne moté pas comme il a tout dans raso bakangi apito. Oui c'est nous. Bakangi te bakene wapi. OK ne vie to zanaiti. To ça ne analyse zanaï. Et là opéra. Yondo ka maloba via loba qui na télévision pour ne déranger te. Oui déranger ngandeni apito akizengi ta mukolo e marambazo le pe maramba beza lokutete whisky wishi akizengi intelligent ko illustrer sur image na bomona ndenge via bande ko bina. Abande ko simbati. Yo mona kiangote. Po bo ngane so bimisa apito mabende tazolo balikambo moko eza fondé et pourtant zolo balikambo eza vrai, eza bongo. Ya pito na kosi. Ah bon aussi quoi. Image eza. Ouais, ça va intimidation Valdi Tamboué. Mais là, japonais qui te pas parler le patron de Bessingombe. Ça va intimidation. Or quand a été, bon, qui ne peut pas immorter. Tala. Yo nanga na ndito fano te bike bokanga mso epito. Tu veux bien oteke bokangete. Bokangé poani. Poiseni. Yo tsoko ye oye magamba YouTube. Oyo sala analyse. Faut supporter. Yo tango yo lobby.
Viens là la biso Valdi Tambwe ça la rapasi bota la leki na bino moko obutu bonzima raté autant wazalaka bo sala yam soupe mo banko et mo bo pese micro na bandenge moko parce que autant la leki on a minute leki bino ya makasi donc différence etika la makasi na minute na makamunyo soye aye la bino disque d'or certifié abete la bino stade ah fallait poupa eh ba devant domicile les makasi. Parce qu'on y a sur les autres là. Vraiment, ngapé on kana yoko mona. Le bien. Tenabe fallait qu'il appelle une invitation. Pour des marambo nyonso ezate. Autre ezage zoa oyo de quoi oyo ngana memeza kwa ya Montana, eza kwa ya Sam Titu, eza kwa ya Prince Babia, eza kwa ya Gibson. Bomone kwa bomemisi ngai. Sko ba bisi bino bosa la liste ya ba masa boya na stade. Bozivie bolongoli boisoleye bobeti depuis le tricage sikoyo kwa wana o Jésus amemaki na kulusu so bozola tisanga soki ka botiaki ye nde makambo eza nango te c'est ça fali pe kozwa pe batourner no ebele oti ata vie na liste baby ata eko suka eti hein au lieu combattre ba diva ba parquet ai donc azo maîtriser côté ngala zalaki wala ngala olobala ngai penza hein na oloba penza wa Jenny kabasu conteneur ya bilamba na ko expliquer hein ya pito wala ya ba grimace lo kozate ba otala pe mutu ngo to wala ki quel kala o ba beba ba artiste mboka ngulu ngulu wala za lelo te ya lelo to pas 5 heures vidéo kutu vali polémique kutu ya danger o chosale ma ya danseuse o ke basimbaki soki face bakangiseli yango mutu te wa kutu polémique ya somo ok chaîne nyonso e commenter ki batutu ba commenter ki bongo siko mutu soki a commenter danse yango erobina kanga azala na mwana muke inosa na eba na ngate na Sœur Angela sepela te na koli ba la tsanga tala ya na danse abina ki siko ngana sali nini nga azala ikuna hein vidéo rappelez biso vidéo vidéo ça chance pe YouTube a bomba rapena babo mais moi je préfère n'habiter on a un point de vue personnel na c'est plan qui na Saint-Esprit qui na oyo qui na Saint-Esprit bon toi de ken mais tu ngana c'est plan qui na Saint-Esprit le Saint-Esprit de alors de ken mo ya hote ba ya wana na moni kitoko ya ona okukana ngote kena Saint-Esprit ndi na omula bien de yali ngakele o ngani ngakele da na fana kena Saint-Esprit aido bokwa na to continuer kana yo maréchal les surveiller ça otala sur un restaurant yo les zones de la o moni ndeza boy ba to père mo boy ba ke to peza rapé to apena ba fan o pena ke non bazala rapé simana biso parce que ngande na bo nazo défendre ba Warriors. Oso kompa ba fanatique ya Fali parce que bangonde ba mandatanga ke ba fanatique ya Fali bangonde ba mandatanga ke ken piana soki muta toucher leader na biso soki muta chrétien leader na biso ken piana zala wana pona attaque ngana osela oyo ba fanatique ya Fali basenga ngai na sala ke soki muta meki na leader na biso en tout cas ken yo to tie yo kitalatala na biso donc soko lingi na yo to lobela kombo na yo te koya ko toucher na yo leader ya ba Warrior te soko toucher leader ya ba Warrior batindela kanga mbongo pona bongo dambongo ana na lia kango felete o ba Warrior basangisaka bakotizaka pona futa ndaku na somba saki ya loso na somba saki ya fufu salaire wana ba Warrior bafuta kangai ezande pona répondaka mutu nyonso tu o agafe. Osoka pa do yo soko sali analyse na o toucher no falite o toucher no ba artiste nyonso ya Congo ngana o mona ngate na angle na yo o komona ngai te donc nde na bo soki na yo ki mutu passe na zui na groupe na biso ba Warrior na tindi message ngaki ni nazobela mbala moko do kisi yaka automatique western ye ambote okaka ozwa 55 te o balobaka na zwa tsaka tsenge wana ya mamba lokuta parce que wana baloba fali afuta nga menga lobi bwenga dembelaka et pas ba fanatique parce que chaque mutazana ba fanatique nati ba ok César ebele awa ba dil manzaka pe baliaka pa ba fanatique ya ba wera ba Roger Ngandu pe na ba Mosaka baliaka pa ba fanatique ya BCBG nga siko comme il fallait azara na muto lobele te lokote il fallait azotelengana na ye ya muto lobele azotelengana nga na ye na kotina lidusana na batami na nga nati
na batami wanati nati libanki ya batami na salité ya ver yo monendeni o comprendre donc ngapena na osela oyo ba fanatique ya Fally batinda ngapo bango moko bazu ba émission batindelinga ba émission nyoso ya ba analyse o via kende ko sala en tout cas ngana yaka na ko provoquer mutu te même mutu soki o provoquer leader na bisope ponga mikitisa na nga âge na komba na nga mwana 18 ans po kokoma wawe faut kitisa âge na kita na nga âge donc c'est ça donc tu continuer en tout cas merci Ken Piana Aïdor Bokwala biso nyonso toyebi ke le 25 décembre tokozala na stade des martyrs pour na soutenir la Pulga Motona Tembe Totorino Goga Boss Live nayebi te Aïdor Bokwala promotion na moni ngozo kende net moi tu peux avoir un peu quel est vraiment pour la monnaie ville les gens ont inoptisé na ba plan ba pancarte ba panneau mais la télévision bonne c'est la yemoko leader à la conférence de presse ou soit à ça l'émission moko ba ko clabousser en fait communauté ou comment ngana rolo ba pona ngai biso tozana pona ko promouvoir ka artiste au nom de la culture si déjà Rito Watanabe a signé concert au personne ne s'attendait à ça. La photo est sincère. Je suis mérité avant d'arabe. Pas à tes stade des martyrs. Et rectification. Francis Diba a dit Malbosom, il s'est à stade des martyrs. On a des albums. C'est faux. Parce que j'ai bien on a des albums. Moi, j'ai ma rectification. J'ai pas béton on a des albums. Hérité, c'est encouragé. Oh, c'est que ceux qui te lingé à côté de l'histoire. Photo Sungara. Tant de choses à biso ba pandisang ba biso ba tozana ba énergie ya kosunga ya kopesa ba force to pesa yango parce que nga zonga toujours référence natala émission a Fally oloba au nom d'une génération to retourner il avait parlé au nom d'une génération abete que na ko retourner garabé ba comprendre la réalité après ça la force de ma régénération ainsi que auto alinga oser ata mutu et moi je pense que Rito Watanabe na minute sur maquiller les autres ça pour les loken puis na zoboya na tala émission nous comment tu vas tous amant tout cas voilà idée mordée na tala ken puis na tala défi na que héritier à lokaye ba ton de ça et on ngana ebi crois-moi héritier a aussi prendre biso mokolo wana aussi prendre biso pourquoi parce que quand maman ken bien solo ba OK héritier ba to ba royate ba ki ba to belenga na ba pele sino yamba ba zo ay mo gidi ba kapa na biso mo na sika de som na monique na tout ka la côté la karakene bino mo mona to prouver bino ngabi oh na biso so nanga ndeni lo ba ken pe na mona stade tonda alors ça ko exciter pe bato balingara peut-être Fally te na ba bongo ba mbasa motiver roya wana mingi bande kwa wenge ba ma très motivé et crois-moi na lobi yango boy pourquoi bana défi mo à relever défi à relever zandengeni le clan quartier la tenabe en clan et sali le mo pour Kofi beta stade des martyrs et son fils Fally to beta stade des martyrs def Kofi a permis il peut mourir en paix parce qu'on a clan wenge jusque là na mwana na noté à oser beta le wana o ba père ba beta donc ça na mwana mo père na somara Mercedes bino bana bokoli bota mo ba moto donc pour le ngolo faut mwana mo père arrange over ba ka père somara Mercedes nga père arrange na ngolo papa na soni alors héritier comme il a osé moi au nom de la génération et au nom de la culture pardon nazana pour soutenir ndekona biso et nayebi ke makele les photos de sincérité ndekona wata na sponsor moko ezankoyi ana sponsor moko ezankoyi oh déjà jusqu'à présent c'est pour ça ils en ont moko déjà makele ma photo de sincère ils ont la tapenza ma casse comme il faut mais c'est ngozaka na moni ba komi très motivé et je vis au moins 15 émissions au bazuya pour na redéfier Ken Piana au moins retourna makele wana déjà c'est une façon de faire la promotion parler à Malou bien ezaka le 25 et bêta pour na yebi ke ezaki be facilité date na le 25 tout biso to yebi za ba fête à part ba fête et ko procéder sous na matanga mère na biso à 8 mois actualité 3 jours photos à la sincère aujourd'hui on parle qui de la mort de Maman Chalamona mais naïbi qui est déjà héritier comme le 17 koya naï déjà tant le réveil émission et ça va aussi la monsieur le roman et maintenant je vous promets que nous allons les 25 pour nous soutenir au nom de la culture et bon on a ma étonna il faut étonna pour ça étonner faut mais il faut donc c'est une obligation merci Lakinda te soutenir yaya merci beaucoup Valdi Tamboé pour la parole le 25 décembre concert de la nativité dans le stade des martyrs héritiers Watanabe le 17
awa ala kibiso boye ina ebozongi ne na kati ya mboka la ville province de Kinshasa o wapi ozana soutenu par mobange na carnaval moko salama de aéroport na ebi point de chute eske salama telege bo annoncer biso nyonso na sa lecture na yo zola de Kiz na Paris na pesu mbote Valdi Tamboé concert wana etonda concert wana penza e otonda héritier au sala maman na play ya des gars et otonda nga va soutenir un d'abord étant que jeune héritier à jeune les autres ça non fierté na jeunesse congolaise mobimba et puis nga dans la fierté rolobake ne na participer qui na concert ya Fally Poupa na participer sous na concert ya héritier Watanabe au sala nga vraiment plaisir un jour peut-être au fan na talpe ba na bi boyebi concert wana ya Fally nga na zala concert ya héritier nga na zala. En tout cas, Erosa a vraiment plaisir. En tout cas, bon courage na héritier. Héritier vraiment esprit wenge oye toye. Motona tembe tour de contrôle. Donc, c'est-à-dire vraiment Rosa contrôler quand il fallait retourner qui stade de martyrs héritier Watanabe a contrôler stade de martyrs. En tout cas, biso zaka d'attente. Ba chamba pine ba ben na ba. Ben na tina zigida. Tina ponga bi. Wala kuteza ya Juda Ramaza itashima les dollars bivores. Il y a pas so. On ba Kenya so basimika ba chaîne ba. Biso to Rosala, ya plutôt pas Rosala. Ça go gagne pour moi. To Rosala to soutenir vraiment héritier. En tout cas, na zo PCK ba courage. Mon azara moto. Aya lobaki attaque ou to ba yete ya kozala parce que s'il a déjà eu l'idée en tête à kendra lango tina suka. Mobile de ba yebela ka ebonga. En tout cas, ça sera plaisir pe na rotala. Nena ido otskoloba na ba na nyonso ya wenge. Na una kanisa ki ata bon. Héritier à ta salle. Héritier à ta salle, au salle vraiment plaisir. Pour bateau, il fallait vraiment bango de ma bêtité. Bango vraiment il fallait pas pour l'anga, il fallait pas héritier. Il fallait pas héritier. Bateau vraiment bazaki approprié, faut pas bête avant héritier. Mais vu que héritier pas tali, yango ba kokite, bazape na ma casse ya rokokana nte, yango ya zuni relève za bongo. Baboto la autorité. Héritier vraiment boto qui autorité, esprit wenge penza la vraiment que yende penza dernier fils à wenge. Wale za hôtel au soir au lobelate. En tout cas to kenanga vraiment dans un micro na ozengali na tana Macron ngi mitoke ozela wata na aéroport, to ko accompagner tina point de shit. Au lobby le 17 hein. Biso pe ba franchi toza na le 17 ne à quoi mais non banana kuna non tana osala ka fort na banana ta kuna na poko ne merci Lili Lakinda Jojo à l'Italie otala bisona Pablo Kitambala maison Kitam Skulutu Alino Moke mon London merveille Kimbuta l'architecte international architecte conscient la passion moté tout ça pena Yapito en tout cas to solide trop na Kulutu na otuna nani Guy Basket double continent, deux continents plutôt. Guy Basket deux continents au Talayo. Ken Piana le 17. Yo gona ke tamso yo boza makambo ya campagne ya fête ya commémoration à mokolo papa na biso andimara Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le 17 on a ndegono héritier Watanabe à Roson à Kinshasa pour na carnaval pour na masolo na le 25 décembre. Na habité commentaire nous en attaque ndeko na yo. Bon, Valdi Tambo moni makambo boso là. Obi que stade etika na wa semaine moko ya promotion parce que samedi prochain obi que yango de stade. Donc jusque là, nga na bisa bino langage nanga ke Stone Mukendi to monaki force na ye azwaki asombaki 30 000 billets pour na bawarion ya Kinshasa. To moni vient na biso Ogi Kingombe na Lubumbashi asombaki 20 000 billets. Oh biso to zwaki mbongo toke to sombi to mona pena bato ba bimisi mbongo ba sombi. Bino boganga ki atete nda ya na mbongo ebele akosomba ba billet ya koton savoir même stade. Te bembanyo ko ya semeno. Tisi koyo avec Jimmy bembanyo ko ya semeno ken piana Jimmy Belao. Kana avec Jimmy asombela ki na kisinjo aka ya $10,000. Ngazolo ba masolo bato ba bimisa ba paki ya mbongo ebele. Oso comprendre? Soko calculer 30 000 billets na so calculer en dollars ya mbongo ebele. Siko yebisanga tunanga siko ezanini. Tedi Tendai til le lundi le 12. Oh totikali na 13 jours. Parce que le 12 déjà journée koufi totikali na 12 jours. Ti siko Tedi Tendai ko somba pas même 10 billets. On a un vieil plutôt héritier tikali na bato ya mbongo nde ya kala. Ngana on dit héritier samedi wana
Même dans un aéroport, mais bah image il faut ndima parce que héritier ba benga avec chouchou. Il y a bana IDPS. Chouchou ya ba combattre IDPS héritier, tu veux que IDPS chaque fois qui problème les artistes na bango ba comme ça comme artiste présidentiel, on va benga sara beta les héritiers watanabe. Ce qui est aéroport wana étondité. Bomi bolongo la déjà espoir na marambo tali martyr parce que test na ezana na aéroport wana ebuka na total na engouement ya aéroport total na ba wenge soki ba fanatique wana baza toujours même moral na héritier to côté la siko place wenge IDPS sangani to côté la place aéroport wana soki sali vide en tout cas héritier wata pour côté tenda déjà déception to mona mbongo zo bimati ata di billet so ba mate oh menga boko banque zo bosa na lobaki soki mbongo wana ezakaka ce qui fait dans ce tête dans grand prêtre mbongo ponga na mona ndenge immeuble kabinda ane sili neti mbongo pesili poko tala tête ndai o to yeba tête ndai ko kutene 0 heure à pakolio 23 heures à pakolio 2 heures du matin à pakolio okutane suna mama Rachel à pakolio okutane na tête junior à pakolio okutane na tête ya bébé à pakolio mais le love na so tête ndai ko so pas même 10 billets ya kabwela ba warrior. C'est que Kinshasa oyo bato ya mbongo ya Kalabaza, bato ya mbongo ya sikape ba community ba stone mukendi. Ba fait les gens mbata wana baave ba so soutenir biso ba sel poli Lubumba ngana beta masolo so ya ba bailleur de fonds. Ba jeune Salambi na pesi mbote na Belgique, hein Shadak le grand manager en tout cas na pesi bango ba mbote. Mais chance nous opesa ndeko na yo. Nga problème na ngeza boy. Nga na andi maté concert wana kotonda po bato il faut batondi sa concert ba manifester te to mona ta ba militaire IDPS ba lo bata un moté pour na concert ya héritier wate ça risque grave que ba militaire ba ningana te ba sala concert ngone ti ba yebi ngote ça risque total ba militaire il faut ba ningana to santé pena ba militaire IDPS ba ningani po ba ngomoko ba kotonda sa stade mais ba ningana te c'est que héritier azana yombo munene pour na événement ya stade. C'est que yombo ezali blocage ezali. Ozo comprendre donc ngana oloba pona ngana kondi malikambuka na loyenge bote o na mona promotion malonga te o na mona batu babi misambongo te basombe la petit peuple billet danga azana on a doute. Nyata ido obi ma tesaka na potelo. Egotonda. Egotonda. Na obetonda pa ni keni pena mo abige concert wana etonda. Ndaza wana. Oyebi aido. Mon émission Valdia benga ki hypocrite boya ki obi ke yo soli na fieza ko bisi fieza ke ayebisa whisky basa la héritier kashi kuna fimbo po soki bo pesinga idenga na oboya après fieza que la coopérer tellement muta monter la raso ba image za moi na vient na so zacle tellement ayebi ke ba ko lo moko na héritier basa li tricage ko moyen dans le babolongo akashi anezate parce que ça recommandation fieza parce que moi ça la autrement exact. Quand je me parle de combo Valdi, je vais combo nanga. C'est que era idole Valdi a bengo hypocrite yo lio silika. Oza raison parce que yo bengi fieza que nandenge na yo. Est-ce ça les logo moi ezala rater? Non, le 25 il peut ko le kanango, le 25 il peut le kanango. Pour mignon ce qu'elle a osé la position na mais tout ça ba te bien tout ça là vraiment. Tant ce moment na ka Valdi, moment na la Kinda, moment na Aida, moment na Mbuta. Mais tu as rappelé na osé mukulu on appelle mutu moko ya film na film tu na ba makongimbi tu na ba junior Ramazani Itashima malgré adam upesi mais azana liloba pe na film so a proposer le moment où est-ce que na mona qui on vraiment bête pour battre la moto na tembe cash vraiment attaque ndeko na biso pour ken pia na ebike o ça critique ndeyo mutu no et zo memela nga musique mais na nebe ya motema boy na ebike oza na posa récite ya concert ya nga problème na ngeza boy na posa ya chèque te mais nga na mona nde bato ba kotonsa marti bazo bouger te ba ki di baba bouger te ti lelo nga na ko lo ba te ke héritier ko tondisa tandis que na mona ba preuve o ko sala héritier tondisa ezate na mona preuve vitesse ko nandi mara héritier ko tondisa ba militaire IDPS ba occupé na bango ngote ba fanya wenge ba occupé na bango ndula ngote siko héritier tala le 25 bo pesa nga raison bo kanga bambanga na bino le 25 ya musikate samedi prochain le 25 ya musikate samedi on débat le route à fêter le 17 samedi okuna le 25 match yango pe si la kala mingi te domoni débat to sali to bundana
etika nango kaka une semaine. Merci papa Fermen, ma tante maman Iguette Moulungatala Ibiso, Naye Mei, le boss Jimmy Belaou, le boss Jimmy Belaou, on a fait sur Moti Harris et sa femme, c'est le Warrior, c'est Routananga, Mireille Lengue, on a fait sur Moti Anizi, tout l'américaine, Guy Basket des continents, les plus honnêtes de tous les Congolais, Orgazi Manhattan, Maréchal les Souveillé, ça, boss Placide, et bien en tout cas, n'est-ce que vous avez vous savez la télévision, nous voyons de l'animera, mon Kolomalilo, Aïdor Bokwala, Kenny Penama Kizembe, Lili Lakinda. Tout ce qui s'est pour nous commander en tout cas, la chance de boire à ma bangate. En tout cas, merci à Makongim qui était derrière la caméra. Ça, c'est osé mon coup. En tout cas, vous s'abonner massivement sur la chaîne Amino Bolinga Makas. Personne ne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambré qui est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.